Bandeko balandi émission balobeli mboka mbote na bino okati ya République démocratique du Congo na ba pays limitrophe pe lisusu bandeko bazali kotala biso na nzela ya réseaux sociaux tozali bongo na plateau ya nouvelle tendance oyo bomesani toujours na koyeba ete moi mikolo miliki bandeko bakotuna balobi ete moluba bwende tozalaki lisusu komona yote na plateau comme d'habitude ezalaki penza moi moment moko monene oyo le patron ya nouvelle tendance na kombo ya ndeko Alain Ndele sila ki penza kozwa mokano ya koluka ko rénover plateau ya nouvelle tendance oyonga moluba bwende nazali koloba nouvelle tendance new look dembongo bandeko sasa ipi bino bozali kotala biso du côté ya États-Unis du côté ya Canada du côté ya Autriche Allemagne France Belgique na kobosanate bandeko ya Belgique lokola madame Louise Nkoyi pe bandeko nyonso bokotala du côté ya Londres partout dans le monde entier nanzela ya singa to penzela ya réseaux sociaux na YouTube bomesana pe na Facebook na nouvelle tendance télévision bo s'abonner penza mingi lisusu poete makambo mazongi de bonnes choses et bandi lisusu poete tozali kaka pona ko salisa bino na kobosana pete baye bazali kolanda biso kuna na nzela ya Molière Canal na Molière Canal Plus o ezali bongo na fréquence 585 hein deko zwa émission tala na télévision ou encore na YouTube à chaque instant Olingi ko taleango toko solo la matali République démocratique du Congo wana tobo sanakate ko lobela moi mokeba problème ezali koleka na ba province na biso nyonso tozali penza mingi du côté ya bandeko na biso ya Bandundu na Bandundu na ebiete bandeko bazali kolela na zali koloba Bandundu le grand Bandundu en mobimba tokei bandeko ya Kwilu penza pasi ezali na Kwilu bazali na banzelate na Kwilu bazali na problème makasi ya eau potable na Kwilu problème ya électricité donc nazali kosenga na l'état congolais bomeka kotala un peu tozalaki na 145 territoires bandeko ya Kwilu bazeli bamoni eloko mokote yango baleli epai na ngai moluba bwende bandeko ya kwa muntu bazali kolela banzela ezalité kwa mutu voir même ba taxi etambolaka te parce que banzela nyonso etoboki banzela nyonso epasuki kuna na kwa mutu mai ndombe mobimba ezali kolela likambo matali banzela ezali malamu te toko senga na tata mokonzi ekolo ndeko Félix Antoine pe Tshisekedi Chilombo pe lisusu na mama mokambi wa gouvernement mama na biso Judith Suminwa bomeka kotala modèle kani bokoyi kozwa solution kuna tokei du côté ya Kasai esika wapi bokono penza ya kolera ezali koluka ko nyokolo bato kuna ezali penza kosenga na ministère ya santé nationale bomeka kotala mama Judith Suminwa pe tata mokonzi ya ekolo bomona modèle kani bokoki kosala po ete koyeba ko sunga bandeko po ete maladi wana ezali ko boma ezali penza malamu te pe ba gouverneur ya ba province bisika bozali boyeba na kotala modèle nini bokoki kozwa solution pona ko yeba ko silisa salité na ba province na bino na Kinshasa na lobaka ete Nzambe ndazali kobatela la population po ete salité leki corona soki ezali koya na Kisasa te ezali mokano na Nzambe ndenga azali kobatela peuple congolais nyonso na kati ya esika eye tokende na ngambo penza ya Congo central esika wapi mindondo pe ba trouble ezali kosala mangonga nyonso ezali penza pasi komona un gouverneur o bazmoto bazali kobenga gouverneur kasi azali na incapacité ya ko gérer province na ye je parle de l'incapacité ya gouverneur ya Congo central na sens ya insécurité d'abord sens ya insécurité ba jeune ba kosala mobulu ndenge balingi kuna na boma n'en parlons pas na mwanda komeka koloba kutute po ete pasi o ezali konyokola likambo ya courant ya mwanda ezali pe pasi makasi oyo ezali kosala bato na keina grand équateur likambo matali nzela pe population ezali kolela nzala makasi parce que banzela ezate bato bakosala bilanga bato bakosolona milona na bango kasi bazali na possibilité te ya koyeba kolongola biloko wana bisika ezali po ete eya na capital pe batindango bisika bakoteka tata mokonzi ekolomeka kotala likambo ya banzela po ete ba province soki bazali ko se communiquer na voir ya banzela mituka ezali kokoto kokene na zamba kobima ezali malamu penza bosala urbanisme bolandela makambo malamu bosala banzela ministre infrastructure na ebie tozali
un monsieur très compétent, le ministre de l'infrastructure. Naïbiet Ozali, un monsieur, Oyazali ko tambola, na moni musala makaso ali ko sala, Ozali ko tambola. Wanata on a comme on a le ministre de l'infrastructure, na ko bosanate, Oyazali moko, yaba conseillère naï madame, on a zali ko benga l'honorable Tatiana Pembe, honorable honoraire, donc Azali Pembe naï, Azali moto ya terrain, ayebi naïbiete, mosala wana mokoleka malamu bandeko bisika nyonso bozali na loja na katako kombe Zambia batela bino esika bozali ba difficulté na bino loja katako kombe sankuru bozali na problème ya nzela nzela ezali ko sala bino défaut courant pe mai ezali konyokola bino naïbiete Congo ezali monene province orientale bino bozali kuna naïbiete banzele bandi ko salema kasi ezali ko senga appui ya gouvernement central pona koyeba ko salisa penza bandeko nyonso oyo bazali kosala mosala bisika wana natondi botondi na équipe technique nyonso ezali ko accompagner ngai na moment et na prise de vue ezali bongo ndeko Gédéon pe réalisation ezali ko benga Jordan Panzou sans oublier celui qu'on appelle Corneille Kassonga tokende mbango na côté ya ministère de la défense et Sikawapi le vice-premier ministre ministre de la défense au bazali kolobaete éco-militaire Kasai. Visite du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, son Excellence Guy Kabombo Mwadiamvita, visite d'itinérance à la 21e région militaire de forces armées de la République démocratique du Congo. En image, Jordan Panzo. En mission d'itinérance au Kasaï oriental, les vice-premiers ministres, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadiamvita a visité le mercredi 24 septembre 2025 l'état-major de la 21e région militaire en Mbuji-Mayi. Accueilli par le général des brigades Chibangu Boko Kadjon, il a présidé une séance de travail avec les membres de l'état de la région militaire. À cette occasion, un briefing sur la situation générale dans la juridiction lui a été présenté. Le vice-premier ministre Guy Kabombo a pris note de toutes les préoccupations soulevées et promis d'y apporter des solutions idoines. Conformément aux priorités du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi, il s'est fixé le devoir d'améliorer les conditions sociales des militaires et leurs dépendants. Pour ce faire, une idée des conditions de travail des militaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a visité les messes des officiers avant de s'entretenir avec quelques soldats. Nations Unies, ONU, Balobiete, depuis la tribune de Nations Unies, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé un appel solennel à la communauté internationale. La communauté internationale a le devoir de reconnaître les génocides en RDC, n'est pas le faire, les faire s'apparenter et puis à une complicité. A-t-il déclaré une gravité lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, oui, des Nations Unies, en image Jordan Panzo. La République démocratique du Congo et l'AFC M23 ont signé le 19 juillet 2025 à Doha une déclaration de principe engageant les parties à œuvrer de concert à une solution pacifique. Je voudrais exprimer ma gratitude à Son Altesse l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pour son dévouement et son engagement en faveur de la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Je souhaite enfin exprimer ma haute appréciation pour la coordination assurée par son Excellence Faure Essomina Gnassingbé, président du Conseil des ministres du Togo, dans le cadre du processus de Lomé. Cette dynamique procède de la convergence des efforts du processus de Luanda, conduit avec constance par son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, et du processus de Nairobi,
facilité par son Excellence Uhuru Muigai Kenyatta, ancien président de la République du Kenya. Ensemble, ces initiatives ont jeté les bases d'un mécanisme unifié de facilitation régionale. Un élan que nous comptons poursuivre pour préserver la cohésion continentale, renforcer la coordination entre les initiatives africaines et consolider un cadre d'action harmonisé afin de restaurer de manière durable la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Notre objectif demeure inchangé: obtenir une paix juste, durable et vérifiable, non une accalmie factice et éphémère qui, depuis près de 30 ans, a trop souvent déçu l'espérance de notre peuple. Flux, ainsi que les organisations de la société civile. Je le dis solennellement devant cette Assemblée, la communauté internationale a le devoir moral et politique de reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, un génocide, et d'agir en conséquence. Le silence et l'inaction face à ces crimes s'apparentent à une complicité. Nous demandons la mise en place immédiate d'une commission d'enquête internationale indépendante et dotée de moyens pour établir la vérité, rendre justice aux victimes et rompre le cycle de l'impunité qui nourrit ce drame depuis des décennies. Madame la Présidente, le terrorisme demeure une menace grave pour la paix et la sécurité internationale. Aucune région du monde n'est épargnée. Après l'Asie, l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, ce fléau s'enracine en Afrique et déstabilise plusieurs sous-régions. Al-Qaïda au Maghreb islamique, bien que fragilisé par l'action internationale, conserve ses capacités dans des zones grises et diffuse son influence. Boko Haram au nord du Nigeria et Al-Shabaab. Tozongi toujours du côté des Nations Unies et Sikawapi Lisusu, Madame Thérèse Kayikwamba, Azalaki Bongo na perchoir, il y a Assemblée Générale, il y a ONU, Mokolomo le 24 septembre l'an 2025, la République démocratique du Congo a brillé à la tribune mondiale. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wanière, a présidé la session matinale de l'Assemblée générale, appelant tour à tour chefs d'État et monarques à s'exprimer en images. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence, M. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Plus qu'un honneur personnel, c'est un symbole de fierté pour la République démocratique du Congo. Ce mercredi matin, au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vice-président de cette 80e Assemblée générale, la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a présidé la session matinale du débat général. À la tribune de la présidence de l'Assemblée, Thérèse Kayikwamba a assuré avec autorité et responsabilité la police de prise de parole. C'est donc elle qui a eu le privilège d'inviter et d'accorder la parole tour à tour au roi d'Espagne Philippe VI, au président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky, au prince Albert II, souverain de Monaco, ou encore au président de la République islamique d'Iran Massoud Pezeshkian. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le roi d'Espagne. Cette image hautement symbolique et historique dénote non seulement de la montée en puissance de la RDC dans les concerts des nations, mais aussi et surtout du leadership visionnaire du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la reconnaissance de la compétence féminine congolaise. C'est aussi la preuve du respect et de la considération de la République démocratique du Congo au sein de cette institution. Dès janvier 2026, la République démocratique du Congo et son président seront au cœur de décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre de la participation de la RDC en tant que membre non permanent du Conseil pour l'exercice 2026-2027. Décidément, la République démocratique du Congo a signé son grand retour. Dans ce contexte, Totikali kaka na niveau des Nations Unies et Sikawapi na New York, un membre de M23 a tenté de s'infiltrer
n'a pas dispositif sécuritaire lors d'une conférence. Il a été rapidement maîtrisé et escorté hors de la salle. Bravo à la sécurité. Na ebite bandeko ya M23 soki ezali bangi to ezali lotoko bazali komela penza yo kanisi na tribune ya Nations Unies membre ya M23 aligai kokoto lokola moibi mais na ebisi no lenge sécurité et pomoliye et lokotiye petie libanda to yesika wana Kinshasa kin la belle ekoma kin bosoto o ezali penza province simba mina ndeko Daniel Bumba pasi pe mawa ezali kosalema awa Kisasa ekotambola te wana nazali penza kolobela encore et toujours Léon Mulumba qui se croit au-dessus de la loi de la République. Sous d'autres cieux, il aurait été déchu, mais c'est Kinshasa où tout est permis. Wana et Salema ki bongo wana Kisasa, botala binomoko, oyo bazali kobenga ndeko Léon Mulumba, oyo bazali ministre ya environnement, makambo et Salema ki penza déclaration o tozali komona papa monene wazali policier penza ya PCR soki na bosanité na tenue oyo alati akotali sabino pe ko expliquer likambo nini oyo salemelié na en plein mosala. Nazana na nzela c'est na zo musala ngai yeko salima te na nazana ngai na yokika eloko moko ekwelinga na nini na mokongo ekwelinga mokongo na nani wana ata boazo boka boka babiloko tamba boka biloko na yo bisa yo ubambi ote biso ordre uti para ministre bo se uti ministre mutu mona ye fali de boyeza letima ko ni se betite mo letina tia biloko pembeni o yo temira biso baye batiki ngamba moko tango na temi na nzela na zo revina ngasika so mamoko letina moko yo batete kala moto zo temi biso ale ça bien ali bozo ende ali baba ni armée ba net na zo tunanga na saika ngamona litira bango e kokate ko nga zinga moko ali ba mateti nga boti na temi wana ba ministre retour na ye retour ministre sko amoni makile zo so para miso nanga ndayo ko za $20 après ça $20 $20 ngo parce que $20 bien tende soin ni na $20 ngo wana ministre ni ministre ya ni environnement provincial o moto abuka bandako na se loko moko te yango bino moko bongoni makambo ye salemai tata wana zali père de famille ezali pasi bandeko penza makambo ya boye salema mbala sima e bali suko zonga te na kosenga na ministre ya environnement l'état ezali na mibeko na yango bomeka kotalaka lolenge nini ya ko salela misala poete bato babengi ngai mingi pe kotindela ngai image oyo bouti kotala tokei du côté ya aéroport international de Njili esika wapi ba démolition ya ba construction anarchique et koza sala mapenza na banda ko nyonso et processus nango esi bandi na banda ko nyonso o ezali aux alentours ya aéroport balela ki penza mingi basenga ki appui ya gouvernement provincial oyo wapi ndeko na kombo ya Léon Mulumba oyo ayaki penza pe atambolaki na monaki son excellence na monaki il y a encore le conseiller spécial en matière de sécurité à chef de l'État le professeur Eberand de Cachemire azalaki pe wana pe équipe monene et salemaki wana mazai bongo mokolo mois mercredi le 24 septembre bakonzi pe ya RVA bazalaki monsieur Louis Blaise Londolé Lonkoyi ou azali bongo DG par intérim ya RVA ou azali ko jouer intérim to bien été le DG RVA bazana no bato ba shimbami na l'état penza simbi bango po ete makambo o ezali ko salema ezalaki malamu te mokolo courant ekendaka na aéroport DG azali ya kufanda penza biloko wana craché penza mingi tomoni pe DG Asnel ba che libanda azali lisusu te parce que eloko wana esalemaka ezali malamu te bino bozali na banda ko zana tu ya aéroport bolanda bino moko bandeko botala pona nini bangi babuka banda ko ezali pembeni ya aéroport ezali malamu te tomonaka na type ka ndenge bato bakufaka penza lisolo ya type ka bobosani yango te bato bakata na maboko mitu makolo ezalaka pasi komona bato kotonga zinga ya ndako ya mpepo. Toutes les constructions anarchiques autour des emprises aéroportuaires portent atteinte à la sécurité des passagers, des aéronefs et de toutes les installations aéroportuaires. À ce jour, l'aéroport international de Njili est sous la menace de l'OACI qui exige la démolition de toutes les constructions se trouvant dans les servitudes aéronautiques avant la fin
de cette année 2025. Non, on est parti. Nous allons vous montrer. Nous allons vous montrer. Je pense que c'est mieux pour une idée. Donc vous avez dit qu'à partir d'ici, l'avion. Même 20 mètres. Si nous avançons un peu, c'est trop. C'est trop. C'est trop. 10, 4, 7 à 10 mètres. Non, 20 mètres, 20 à 30 mètres. Nazali toujours na Kinshasa et Sikawapi. La presse de Kinshasa a lancé un message fort ce mercredi 24 septembre 2025 au chevet d'un de ceux qui ont fait les beaux temps de la télévision congolaise. Autrefois, avant de se convertir en politique, Jacques Ndala a reçu une visite de solidarité de la part de quelques journalistes emblématiques du pays, tels que Sylvie Bongo ou encore Jean-Marie Kassamba, Papi Mboma, Willy Makolo, Serge Fwambaité aussi, de la part Ngayo Nazaraki Pewana, Botala en image, parce que journaliste Penza et surtout UNPC Oyo et Simba Minakisasa et pas Yandeko Jean-Marie Kassamba yaki Penza Kotala moko ya bango na kati ya presse moko ya biso na kati ya presse moko ya bato marka ki botan dans le bana biso Ndeko Jacques Ndala a sali ba événement et belé na domaine et ya presse yango wana malgré a koto Penza na nzela ya politiki na monaki bolingo oyo et talisa maki na bandeko journaliste Penza yaki komona mama Sylvie Bongo azanga kite batondo ki Penza wana pona koyeba kosolola na ndeko Jacques Ndala kotalisa ye selon ba commentaire na moni baike mosusu kutu bazalaki koyebisa ndeko Jacques Ndala ndeko okoyiko zonga na ndako ya kalate parce que population azalaka toujours na posa na yo bisayi sika mosusu pe politiki ezali na posa na ye wana azali mokolo azali responsable ye meinde akosala choix ya oyo asengeli kosala en image la réalisation. C'est une visite de compassion et un appel à solidarité organisé par un groupe de journalistes de Kinshasa en faveur de l'un de leurs cloué sur son lit d'hôpital actuellement après son incarcération à la prison centrale de Makala. Jacques Ndala, grand journaliste, d'abord journaliste. La délégation était composée notamment de Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa, Willy Kalingai, Sylvie Bongo, Papi Mboma, initiateur de cette mobilisation, Willy Makolo, pour ne citer que ceux-ci. Prenant la parole tour à tour, Jean-Marie Kassamba et Papi Mboma ont lancé un appel à mobilisation à toutes les personnes de bonne volonté pour lui venir en aide, car l'urgence s'impose. Nous sommes venus le voir, d'abord pour l'encourager à être fort pendant cette période. Aujourd'hui, c'est le début des visites. Il faut que ceux qui n'ont pas apporté ou plutôt manifesté leur bonne volonté les fassent parce qu'on va l'accompagner dans cette période. Et Jackie, tu dois savoir que tu as toute une communauté. Au nom de la presse de Kinshasa, je dis merci à tous ceux qui se sont manifestés. D'abord pour soutenir notre journaliste. Au-delà de Kinshasa, tous les journalistes de la diaspora, de l'intérieur du pays, la population, l'opinion. Voilà, il n'est pas mort, il est là. Tout ce qu'on peut dire, c'est un grand merci. Jackie est encore à l'hôpital et nous continuons à mobiliser ceux qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose. Que vous soyez journaliste ou pas, contactez-nous, contactez Sylvie, contactez JMK, contactez Willy Kalengai, contactez Fanfan, Willy Makolo. On est resté ouvert. Cet acte de générosité des journalistes devait être poursuivi afin d'éviter les pires dans le jour qui viennent. Tokei Sikawa du côté ya Assemblée nationale et Sikawa puis remise et reprise entre Vital Kamerhe et le premier président et le premier vice-président, voulais-je dire, pour Kamerhe la République passe avant tout. Hein, total en image ndenge ndeko Vital Kamerhe a bien tautaki ko démissionner à Salaki Penza nyonso
pour être meka kotalisa na ba député kasi tanga mona qui était et sengela ki kotika il a laissé botan la remise et reprise na premier vice-président il y a Assemblée nationale. Après sa démission déposée le 22 septembre 2025 et annoncée officiellement devant la plénière, le président honoraire de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a procédé à la cérémonie des remises et reprises avec le premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilumbai le jeudi 25 septembre 2025 au Palais du Peuple. Cette cérémonie solennelle marque le départ définitif de Vital Kamerhe de la tête du bureau de la Chambre basse du Parlement. Conformément au règlement intérieur, la fonction sera désormais assumée par le premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilumbai en attendant l'élection d'un nouveau président par la plénière. Dans son mot des circonstances, l'honorable Vital Kamerhe a souhaité bonne chance à ses collègues députés ainsi qu'au premier vice-président Jean-Claude Tshilumbai, appelé à diriger l'Assemblée nationale durant cette période intérimaire jusqu'à la plénière d'installation de son successeur. Il a confié qu'il partait avec beaucoup de souvenirs de l'ensemble du bureau et a encouragé son successeur à défendre avec fermeté le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que les intérêts supérieurs de la nation. Je voulais vous dire que les affaires de l'État continuent, les hommes passent, les institutions restent. Je vous souhaite bonne chance pour la période que vous aurez à gérer cette grande institution, la deuxième de la République. Bonne chance aussi pour la plénière ou les plénières qui auront consacré ma succession ici à ce poste de président de l'Assemblée nationale. Je suis parti avec beaucoup de souvenirs heureux ici. C'est pas la première fois que je parte. Je souhaite bonne chance aux autres. Merci pour l'amour et la collaboration dont vous m'avez témoigné. La République passe avant tout. Je vous encourage à continuer à défendre le président de la République, les valeurs de la République, les intérêts de notre peuple qui nous a mandatés ici. Je vous remercie. Je reste à votre disposition. S'il y a un élément à clarifier, on directeur des cabinets est à votre disposition et moi-même je peux toujours vous rencontrer pour apporter l'éclairage nécessaire. De son côté, le premier vice-président, désormais président intérimaire de l'Assemblée nationale, a reconnu qu'il garde de très bons souvenirs de sa collaboration avec Vital Kamerhe, qu'il qualifie d'exemplaire et marqué d'une grande expérience parlementaire, et a promis de mener à bon port la haute mission que lui confie les règlements intérieurs de la Chambre basse du Parlement. Dois ici témoigner de cette grande expérience acquise pour avoir travaillé à vos côtés pendant cette longue période qui nous laisse bien évidemment de très bons souvenirs, des échanges sans quoi et surtout d'un travail en sincère collaboration. Vous pouvez être rassurés que, comme souhaité, nous tenterons de mener à bon port la courte mission qui nous est confiée ici par notre règlement. Et que nous verrons toujours que l'image se devait laisser derrière vous par la gestion de cette grande institution préservée. Derrière la vision du chef de l'État que nous avons ensemble pérennisé, je retiens aussi les mots forts que vous avez prononcés à cette occasion pour le travail à battre pour l'intérêt de la République et la sauvegarde de barrières de ce qui nous est commun, c'est ce pays. Ce n'est pas nos petites personnalités qui comptent, mais plutôt les mettre devant comme intérêts fondamentaux qui structurent notre existence sera notre leitmotiv. Cette cérémonie s'est faite en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean Gouvolo Kogé, de la questeur Chimène Polipoli, les cadres de l'administration et de quelques membres du cabinet de la Chambre basse du Parlement. Tokati Singambo ya SNEL et Sikawapi, la direction générale de la Société nationale d'électricité, a vécu un moment historique marqué par la cérémonie de remise et reprise entre le directeur général sortant et l'actuel Teddy Luamba. Le sortant, c'est Tobenga Kandeko Lusinde, Boebi Solo ya Lusinde, o Nathalie Sabino, Motoni Azaïko Bomakura, Yamboka. Balobiete, l'actuel monsieur
Teddy Luamba, l'ancien ministre et hydrocarbures, a officiellement pris le bâton des commandements de la SNEL ce jeudi 25 septembre en remplacement de Lucinde Walusangi Kabemba, en présence de membres du conseil d'administration de cette société de l'État. Bandeko likambo ya SNEL, boye bindere toloba kia waete, na beta CT, na bomoni binomoko, tata mokondi nzoka zali kolanda mission, a comprena ki penza ya solo ke, deko Lucinde, azalaki na compétence te, ya ko gérer SNEL wana, azalaki na compétence te, parce que courant na ba province ezalité, ndeko Teddy, tozali ko senga na yo, awa okamati SNEL, ko tia SNEL na poche na yo te, ko tia SNEL ezalende, ya yo moko te, ko tala courant kaka na gombe te, tala pe courant na ba quartier, o ezali, na ba quartier ya biso, o tobenga ba petit peuple, tala courant na Équateur, tala courant na Bandundu, tala courant na Lodja, na Katakokombe, tala courant na Sankuru, tala courant na Kasai, tala courant bisika biso na province orientale, soko courant ali, sécurité et kozala na tomoko yase en image la réalisation. Merci, nous arrivons à terme de notre cérémonie de ce jour. Les deux discours ont été déjà prononcés au niveau de l'Assemblée générale. Il nous reste qu'à d'abord féliciter Monsieur le DG entrant au nom de son Excellence Madame le ministre du Portefeuille et nous vous souhaitons un fructueux mandat. Bon vent. Merci. Alors, nous allons procéder à l'installation du DG. Merci, nous arrivons à terme de notre cérémonie de ce jour. Les deux discours ont été déjà prononcés au niveau de l'Assemblée générale. Il nous reste qu'à d'abord féliciter Monsieur le DG entrant au nom de son Excellence Madame le ministre du Portefeuille et nous vous souhaitons un fructueux mandat. Bon vent. Merci. Alors, nous allons procéder à l'installation du DG. Insécurité na Congo central. À Mwanda, la police a présenté à la population mwandaise un groupe de présumés criminels et infos militaires qui portent la nouvelle tenue des effards de ces vidéos. Jordan Panzou. Papa Oyo, agent soldat. Agent soldat. Yewana. Na grade ya sergent na mapeka. Pas possible. Pas coordonné. Motorola zaté. Zisa Motorola. Pesa bisona no identité na ye. Kongo na ye. Ba Oy Joël. Ovanda ma pesa adresse na yo. Makeleke se place nini? Si ma église ya ACK, ovanda repa ya nani? Koko no komo de nani? Ah? Kombe. Enfin dans la makeleke se si ma église ya ACK. Et pas koko na ye. Est-ce que Rosalie Soda soyo kate? Oza soldat, oza civil. Merci. Population bomoni, hein? Est-ce que vous voyez mode opératoire ya ba criminel à l'élo. Ba kosala babandi ko filer cambiste banda na tongo. Bazo tala mouvement na yo dengo so sala dengo za ko kiba bango baza wana baza ko surveiller. Alors côté bango bazala ki baza ko tia gate à passe na bango ezaki na mutu moko bazala ki likolo ya ndako aza ko tonga. Azo landa mouvement na bango nyoso ti na ba 17h. Akiti aebisi cambiste ya lobi ke faites attention. Omoni bato aza kuna yepe atali amoni bato moko kuna mosalobi Batwana banda bakomaki bazo filé même so bapimi ta
sala ba position o soki asa kuna waza poto likambo ya mwanda natalisaki bino insécurité wana eleki niveau ezali malamu te bino moko bomoni penza ndenge bakangi bato oyo gouverneur ya Congo central nazali kosenga na oyo appuyer la police oyebi des fois tozali condamner pe ba service de sécurité renseignement to pe nini to ba FRDC c'est parce que le gouvernement provincial bozali kotia pe maboko kuna te likambo ya Congo central oyo ezali kosala ngai pasi penza ezali kosala mbasi makasi totala nanu en image sima tozonga na kosala moi commentaire sima église ya ACK ovanda repa ya nani koko no komo de nani ah kombe afanda la makele que c'est sima église ya ACK et pas koko na ye est-ce que ozali soda nazo kate oza soda toza civil merci Congo central nazali toujours koloba ete conflit ezali kosalema makasi entre le président et l'assemblée provinciale na gouverneur ya province kuna na Congo central ezali pasi makasi conflit oyo ezali somo assemblée provinciale ezali na posa ya kokoisa gouverneur pas na posa akoisa assemblée provinciale maseki oyo bozali kosala boyeba ete population ya Congo central asi à comprendre yango soki assemblée provinciale soko misolo za kokota te epai na ye akomona clarté bakofula bango misolo te assemblée akoma na likanisi ya kokoisa gouverneur pe wana ezali na baprovince nyonso ezali ya Congo central te okomona gouverneur ye pe na kati ya assemblée provinciale azali na équipe choc na ye nyonso wana ezali nini kaniaka ezali kotambola tata mokonzi ya ekolo alingi biloko wana te botika province etambola assemblée provinciale boyeba ete gouverneur nda komisa bino ba député te bino nde bokomisa gouverneur assemblée provinciale bomisala tozali kobenga bamikolo bomisala baadulte bozali badéputé provinciaux oyo peuple a voté bino peuple a voté bino na suffrage direct donc botika makambo bozali kosala wana soki ezali na bao baliaka misolo o bakopesaka bango na gouverneur ezali malamu te bozali kokitisa dignité na bino esengeli bosala mosala po ete peuple avotaki bino amona ete bozali nsima na ye bozali kosala mosala comme il se doit éviter tractation wana ya pamba botika komiyokisa soni mbana nsima population ya Congo central boyeba banani bazali député provinciaux na moment eye bopona bango lisusu te gouverneur abimi wana bino nde bobimisi gouverneur soki bokosalaka misala boye kaka likolo ya kaniaka ezali malamu te assemblée provinciale soki bomoni gouverneur azali kotambola malamu te bodéchoir ye bolongola ye bino moko kaka assemblée provinciale soki bomoni président assemblée na bino azotambola malamu te bolongola ye bokoyisa ye merci beaucoup nakanisa oyo azali mato ya koyoka ayoki. La police criminelle du Congo central a arrêté un groupe de cambrioleurs spécialisés dans la cambriolage, voulais-je dire, des coffres-forts dans les territoires de Songololo, plus précisément à Kimpese. Ces individus venus de Kinshasa préparaient une opération de vol. Ils ont été transférés à Matadi et présenté ce jeudi 25 septembre l'an 2025 au commissariat provincial en présence du commissaire provincial par intérim, le colonel Adolphe Baoundwa Benanga. En image. Dans sa mission de sécuriser la population et leurs biens, la police nationale du Congo central, sous le contrôle ancré du commissaire supérieur principal et commissaire provincial ad intérim, le colonel Adolphe Baoundwa Benanga a mis la main sur un groupe redoutable de casseurs de coffres-forts spécialistes en la matière qui opèrent à Kinshasa et en dehors de nos frontières, notamment en Angola, en Zambie, en République centrafricaine et au Congo-Brazzaville. Ceux-ci ont été appréhendés au Congo central à Kimpese dans le territoire de Songololo dans la nuit du vendredi 19 à samedi 20 septembre 2025 au moment où ils tentaient d'exécuter une opération de cambriolage de la coopérative Eden Copec située sur la route nationale numéro 1 en face du parking de Matadi Songololo. Sur ce, ils ont été transférés à Matadi au commissariat provincial état-major commandement par le commandant secteur Songololo pour la continuité des investigations par la police criminelle sous la direction tenace du commissaire supérieur Delphin Ngoy Kalumba. Bazali, la première forfait, c'est l'introduction.
parce que tu sais qu'en Bango, tu n'as Bango en prison, tu es les quittés, ils se sont retrouvés, ils sont dehors. Alors c'était le 19 vers 21h, chef d'antenne Abisso na Songololo, il a eu l'information, bato c'est un bilan, tout le monde groupe a bato mo boye, bazako filmer Copec, oya Eden. Bazo filmer avant na bilan bazo loba, comment on clarté. Alors il s'est donné la peine accueillir mon bandi filature malembe. Ces infâmes congolais sont Bilinzwa Bandala alias Mondo, Omba Brandon alias Youssouf, le spécialiste en cadenas, Nzomono Minou, dit le professeur, Nzinganzao, y compris au-dessous du Kiongi Olivier, le conducteur du véhicule de marque Noah, matriculé 3338 AY01 de couleur grise, loué soi-disant, qui a permis le déplacement du groupe de Kinshasa à Matadi, qui aussi a été saisi par la police en attendant que le propriétaire de la bagnole se présente. Le commissaire provincial ad intérim, le colonel Baoundwa Benanga Adolphe, a condamné avec force cet acte de vandalisme et a jeté des fleurs à la police criminelle avec des encouragements et a à la même occasion déploré la réapparition des coupeurs de route. Coup de chapeau à la police criminelle et à la commissariat provincial et à Congo central, Baouti ko étouffé opération Nyage Salima na Songololo on a ko dévaliser Copec ya Songololo. Alors tout déjouer kuwana mbongo ya bato mbongo ya kosala misala ilingaki epumbwa nzambe asalisi par l'appui ya police criminelle ya Congo central to mettre la main sur la bande oyo oza komona bilongi na bango wana na bilili ezali bato oyo bakangi bango lelo te. Ce sont des récidivistes. Basi bakanga bango à maintes reprises en Congo central. Même dans la province de la ville de Kinshasa, bato ya crime, police criminelle, bayebi bango bilongi oyo. Di tombole longi nayo. Bazali bato ya sikate. Bato bayebani. Musala na bango ya ngwana bazali international, bakendeki ba Zambie, ba Angola, kokende kosala ba coup ya ba coffre fort. Ce sont des spécialistes à coffre fort. Alors, baliaki bayi bana Copec, to tie bango maboko, to déjouer coup wana. Toza kosenga na population bazala toujours na vigilance, ba coopérer toujours na police, ko dénoncer ba acte ya ba criminel oyo. Bazalaki accompagné na batu phénomène eza mikolo na RN1 ba couper de route. Ba couper de route tozali sima na bango tozoluka bango mikolo oyo. Tronçon entre Mbanzangungu na Kisantu na Kipese na Songololo. Ba couper de route ba réapparaître mais tozana sima na bango tozosenga kaka bakonzi batia biso maboko pour que musala wana esalema Congo central population et vivre na ndenge ya kimia. Alors commandant, vous ferez tout pour transférer ces gens à la juridiction compétente malgré bazako tika bango même si tozosala musala tokanga bango boye tokotinda bango kuna place oyo esengeli basambisa bango. Signalons par ailleurs que ces vandales ont été saisis avec quelques effets dont des cagoules, des gants, des lance-pierres, des combinaisons de produits toxiques. Retenons également qu'ils ne sont pas à leur premier forfait et ils seront acheminés aux juridictions compétentes pour que justice soit faite. Tobeta misolo ya dollar na République démocratique du Congo topé on a Kisasa et sika wapi depuis quelques jours $1 américain est commis kitaki na 2,70 na 2750 voire 2650 francs congolais à Kinshasa et sika wapi bato bazali komi tuna penza mituna balobi ete awa dollar ezali ko selemuka awa dollar ezali ko kita biloko ekokita mokolonini ndeko Adolphe Mozito bino mozeli na budget ministre ya finance ndeko Doudou Mfwamba pe gouverneur ndeko Wameso ya banque centrale peuple azali koloba ete dollar kokita ezali mabete kasi na bokiti ya dollar miloko pe elanda sima ezala kaka te dollar ekitaka soko bangi bafuta bato balobi nanga molu babwende ezali ba jeune bango bakitsa ngo aso ngi bafuta bato soko bato bafutami misolo ezongi esika ezalaka ezali malamu te to yeba modèle nini ya kotala koma e kotika e bisolo ko wana. Et 3 points essentiels sont ressortis de la réunion d'aujourd'hui. Le premier point concerne le raffermissement du franc congolais sur le marché de change. Les Congolais auront noté que la parité dollar-franc congolais a connu un changement assez drastique ces derniers jours. Ce changement résulte
de la bonne coordination entre la Banque centrale et le gouvernement, c'est-à-dire le volet monétaire, la Banque centrale ayant procédé à un ajustement du niveau de réserve obligatoire et le gouvernement ayant continué à resserrer le budget, mais aussi avec les échéances fiscales, ce qui a donc permis de faire en sorte que le franc congolais s'est raffermi. Ce n'est donc pas ce que le Congolais vive, n'est pas le résultat d'un hasard. C'est pas quelque chose de, je sais pas quoi. C'est le résultat d'un travail bien coordonné entre la Banque centrale et le gouvernement. Et il est question pour le moment de renforcer ce mouvement de manière à ce que le taux de change retrouve des niveaux que nous considérons comme étant compatibles avec l'activité économique. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est d'ailleurs lié à celui-là, c'est d'assurer que l'économie soit un peu mieux financée. Nous allons, dans les semaines qui viennent, annoncer un certain nombre de mesures de manière à rassurer les opérateurs économiques qui, généralement, font face à des menaces sur leurs dépôts bancaires, ce qui conduit à un phénomène d'éviction où l'argent qui aurait dû être en dépôt dans les banques se retrouve mis à l'écart pour éviter des phénomènes comme les saisies qui sont opérées par certaines institutions de l'État ou par la justice sur principalement les comptes bancaires des grandes entreprises. Et le troisième point que nous avons examiné, c'est maintenant que le niveau d'inflation est à la baisse, depuis le début de cette année, le niveau d'accélération, d'augmentation des prix est plutôt satisfaisant. Nous allons terminer l'année à un taux d'inflation de 7,8%. Ce sera la première fois depuis 4 ans qu'on sera en dessous de 10%. Maintenant qu'on a plutôt une bonne tendance sur le taux de change, mais nous notons que la masse salariale de l'État reste très élevée par rapport aux rentrées fiscales. Et des actions courageuses sont requises pour maîtriser la masse salariale parce que sinon, autrement, tout ce qui est encaissé par l'État est principalement utilisé pour payer le salaire, alors que le pays a besoin d'investir dans les infrastructures, le pays a besoin d'investir dans la préparation du futur. Le VPM de l'Intérieur, son Excellence Jacquemain Chabani, mobilise la police pour intensifier la lutte entre les embouteillages à Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, voulais-je dire, Chabani Lunko Biango Jacquemain, a réuni mercredi 24 septembre les responsables de la police nationale congolaise, PNC, notamment la police de circulation routière, PCR, et l'inspection générale de la police nationale, IGPNC. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du suivi des instructions du président de la République issues de la 58e réunion du Conseil de ministres relative à la problématique des embouteillages dans la capitale. Au cours de cette réunion, le VPM Chabani a instruit les renforcements des effectifs de PCR appuyés par des éléments de la 14e région militaire de FARDC afin d'assurer une meilleure régulation de trafic routier à Kinshasa. Donc, ezali penza likambo moko malamu oyo VPM ya intérieur asilaki penza kosangisa bato wana kosola toki ete ba FARDC pe bako ya kotia appui na makambo matali embouteillage parce que mboka esengeli te esalimaka toujours na babuchon motako bimana ndako na 9h akokoma na bureau na 12h voire même 13h esengo makasi tolanda en image. Toki kosala mokonzi alopesi biso mitindo pe lolenge ya biso kosala na makambo etali embouteillage na engumba ya Kinshasa.
bongo alobi na biso mosala esengeli kosala ngo na elongo na baninga na biso ya mapinga armée kwa na kati ya Kinshasa tukosana baninga biso ba préfecture militaire ba PEM ba accompagner biso poto mika ko mettre un peu à l'abri ba makama ya nzila ezokosala mingi komona ke bato ya police baza mingi te na babalabala et puis koyebisa ba économie ya population o baza ba usager ba lolenge ya bango kotosa code de la route ba kotosa pe ba o tosala balabala pona kokengela bango do na mayango nyonso marix nyonso toyeki bakonzi nde epesi ke makanisi wana tokotiango na mosala mokolo ya yambo ya sanze zokoya bongo biso force ya sécurité na défense tokozala likita monene lobi na stade de martyr na libanda ya lisano ya martyr po totia na misala mateya pe malakisi pe mitindo ya bakonzi oyo tozwi lelo pa ya ministre intérieur oyo ya mbala oyo ebetami sete na esika ya likolo makasi et puis malako oyo tozwi eza ya kotia na misala bien ke tokoloba ke ekosila te me ngai nabi ke ekozala ya kokesana par rapport a oyo tokoleka liboso mpona conscience oyo tokozala nango et puis appui oyo tokozala nango et puis tobakisi na appui wana moral oyo bato baza nango na banzi bokesene kozala na oyo ya liboso tokatisa na ngambo ya mikili na poto kuna na France esika wapi ndeko Nicolas Sarkozy a été condamné jeudi à 5 ans d'emprisonnement par le tribunal qui a ordonné sa prochaine incarcération dans les dossiers de financement libyen de sa campagne en l'an 2007. L'ancien président français s'exprime après sa sortie de prison. Je dormirai en prison, la tête haute, a-t-il déclaré. Le tribunal prononce l'exécution provisoire pour me voir dormir en prison le plus tôt possible. Je demande aux Français qu'ils aient voté ou non pour moi, qu'ils me soutiennent ou non, d'apprécier ce qui vient de se passer. Ndeko na kanisa bolandi bino nyonso makambo bomoni bino moko lolenge kani ndeko Sarkozy ancien président en France ndenge penza mukamate e kamati ye mukamate ezuye bomoni bino moko tembe ezalaka te awa na Congo soki baza ko sambisa balingo sambisa ancien président boza ko loba biloba loba boyeba ete ezali likambo soko moto asali mabe justice azali bandeko balandi émission balobeli mboko to mbongo na suka ya émission na biso nazali ko tondo botondi na oto zali ko benga le patron ya Molière Canal na kombo ya ndeko Jerry Nembalemba na bosanité na nouvelle tendance oui Simbami na Alain Ndele oyazali le responsable ya télévision nouvelle tendance wanezali bongo ba moyen de communication ya émission balobeli mboka awa tozali na nouvelle tendance new look bongo bandeko nazali ko remercier bino nyonso botali émission eye na bosana kate o tozali ko benga maître Trésor Mamba oyazali le directeur en charge ya brigade anti-criminel, anti-fraude, yende azali penza un jeune très compétent kuna na Lualaba Mobimba bo soutenir maître Trésor Mamba po ete musala azali ko sala na brigade anti-criminel na brigade nanini anti-fraude ezali musala ezali ko senga ba soutien bo prier pe po na ye makasi po ete c'est un monsieur qui travaille écoute chapeau à Mama Fifi Masuka na choix au sala et pas y a maître Trésor Mamba Zambe aïbana ko batela yo pe o continuer musala malamu na ibiete maître Trésor Mamba sans yo zali toujours sima ya gouverneur na yo Mama Fifi Masuka toujours na Lualaba. Je remercie l'excellence Roy Kaumba Mayonde Philippe, le ministre provincial de l'Intérieur du Lualaba na musala makasi azali ko sala un monsieur compétent vraiment Mama Fifi Masuka nzamba pesio bato ya maele lokola excellence Roy Kaumba Mayonde Philippe, le monsieur oyo alingaka insécurité te na Lualaba. Donc coup de chapeau na yo excellence Roy. Merci beaucoup na bazali ko benga ndeko Mathieu Bosibo. Merci beaucoup na Lutula Trading Company, l'entreprise d'un jeune Congolais. Oyo sengeli ko soutenir l'entreprise ya ba Congolais tant bazali ko sala musala Lutula Trading Company. Coup de chapeau na yo ndeko Jules
Olango. Merci na équipe technique nyonso oyo to salina bango mosala. Merci na ndeko Gédéon oya simpa ki penza prise de vue la qualité au bozali komona. Merci na ndeko Jordan na réalisation, Jordan Panzu. Merci à Corneille Kasonga. Sika Azali, merci na bakongomani nyonso, merci na bandeko ya Molière Canal, merci na DJ Lutadila, merci na ndeko Ted, Benjamin Bonja, le financier, Zambia batela bakongomani nyonso, ngai na bino tokutani, mokolo mokoya.